kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga. La compassion, vous qui pensez aux orphelins, bonjour et bienvenue dans votre émission. On est ici à l'orphelinat Mama Coco à Kimbondo où nous sommes venus visiter nos amis orphelins. Vous savez, la fois passée nous étions ici et ils avaient besoin d'une machine à laver et voilà pourquoi aujourd'hui on est venu en les apportant cette machine. Une maman a pensé à eux, un couple je voulais dire, a pensé aux orphelins et a envoyé cette machine. Voilà pourquoi on est venu laisser cette machine. On est là avec Pasteur Kossi. Ça fait du bien comme ça. Ça là, moi bien tant quand ça va orphelin, va vivre, quand ça va habiter, ça là, malin, Pasteur Kossi. Bonne année. Hein? Merci Papa Rabi. Bonne année na ba fidèle sur Akilongo TV. Bonne année na ba famille nyonso au baza partout dans le monde. Bonne année na bato nyonso ba message ko pesa biso confiance au biso za na conscience. Bonne année na bande ko na biso to kotini sika na orphelinat Mama Coco. Zambalola pambola moto nyonso. Et ça va bien bande ko ba kambela bande ko ba meko sunga biso nde to sombi mwa biloko na machine oyo ta otika ba lek na biso baza ba na biso. Vraiment tant on a mona raboye excusez. Tant on a mona raboye na commissaire Nzambe et na commissaire Nzambe pourquoi zo renouveler toujours confiance na mitema bato pour na biso par rapport makambo to yebisa bango. Ezana mama moko mama Isa ifsi muningani mama bivinabi soko pesi papa rabe pesi papa Kosi atamoni un mois ba côté l'autre ezana mutema okita ese ki baza ba empêchement to makambo mona okaka tonton bato ba témoigner na musika moto na mona yo boete ma peso confiance na musika yango zo pousser dans la conscience alors tant to bois kimbela ya machine bato se manifester batini machine en tout cas eza likamo ya PTT de ce que mutazo considérer yo yango moni considération oyo toujours to gardaka confiance to pesa biso ndela conscience to zanango et na moko ba mama na mboka ya Angleterre ndepese pelaki
qui tombe au kinde moi 100 francs nanga bosomba moi loso moi nini moi on a par rapport à langage de tout le belaka pour être monsieur sur na bien té bosomba loso bosomba loso bosomba c'est mots alors bloc on a nyo ça fait du bien papa ça fait du bien tout ça awa ndeko yaka tout ça na ntwana yo yaka ya yo kombo nani ngai Henri yo bozaka mwana biso awa non oui. Vous avez déjà parmi Yaya, vous avez encadré Balek Nalino. Oui, bien sûr. Faites les gars bien. Kitoko. Les premiers moyens, ils ont été, mais ça les a été belés. Et tu as qui les 30, tu as une communion chimie. Vous n'avez pas ce franc qui tourne, communion chimie François, tu visites qui bande ko, tu connais une buanderie, tu mona qui machine à laver, moko comme tu es ça, la nion se zaga ni kufai. Ba mama babaki papa nde toza to en difficulté bano sur la mandenge nini to sa ki mbela bande kona poto ba isimbaki bango déjà maman moko na mbali na e couple moko na mikili ya poto ba kanisa ki déjà peut-être to sa geste pour na bango ba ngeto ya des to ya ta les 31 avant les premiers mais ba contre temps ba embouteillage ezaki belé on to lelo na ko na ofongola yango bande ko ba mona pasteur s'il vous plaît. Il y a 6 kilos. Il y a 6 kilos. Cette machine pour le sombagi dans le grand marché. Il y a 6 kilos pour le sombagi dans le grand marché. Il y a pour qui est sunga. Voilà, ils en ont ya sika. Et sunga bana biso pour na usokola. Bilamba babaki bilamba ezebele bana bazebele surtout côté ya bano bazana moi ba wa miki ba bébé bana sokuna bazama ba handicap moko moi malformation esengaka vraiment lisongi po esa bien eza machine ya yamboto enango bande comme soupe balobaki ba osunga soki ba se manifester tokoya nango. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gestes surtout na couple oyo to bande ko ba sali geste oyo? Bon, merci. Toza tondim to yamba bino mutema nyoso. Toza peine besoin ba o bazar mutema basunga biso. Toza nga bloc belé. Presque tout côté handicapé ba bébé bazali ba bana problème mental. Ba singa lisungi vraiment makasi. Toza nga bloc belé so moyen ozala ba ya ba aider biso ba orphelin. Les machines, c'est vraiment que Baksami et comme net mi balé, mais il faut comme attaque 4 et 5 et go sungabino. Oui, bien sûr, parce que le senga est à côté à côté ba bébé, côté sous-kuna, côté ba handicapé, ba problème et puis maison mon sous l'école kuna presque machine peut monsieur Zaki obeba. Donc on doit faire visiter parce que même c'est une bianderie. Tout le monde maman so balile mukolo wana to savons que to il bon machine to yo capé besoin na bango ezamala mi. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit ce reportage avec Nathan Kifuta. Nous allons visiter encore l'orphelinat Mama Coco. Ezalaki tepena makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende très tôt. Nakoma como na pasie affection ya bapoti na yebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga babote ne bandelia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na montema kone awa kasa bana bayambi biso
Père nous appelle la montée. C'est ce merveilleux sur ce merveilleux dans les grâces à la montée. S'il est aimé, si la terre, je vous cherche les bonnes. Et Seigneur, et Zobéma biso, Kozala na bolio, Yoko kene liboso, Kozala na Seigneur, Bote mama be, Penda moki, Kozala na Seigneur. Merci, bonjour les amis. Théo Tabino, le lobo sepeli? Toi, Théo Tabino, le Théo Tabino. Tozagam ko bonne année, ben c'est biso. Bonne machine, te o sur la bilamba, machine kufa, on te elimino le lobo sepeli? C'est beau, c'est fait beti maboko. Ah, merci beaucoup. Voilà, awa, eza place banaba, ba liaka, place bosakana, n'est-ce pas? So bota TV. Bota ni. TV. Nini voilà que c'est TV? Yandeke. Nini? Ndeke. Yandeke. Ndeke. Dessin animé, bota dessin animé, hein? Et ça bien? Ça va, toi, tu as bien biso kenan. Tu as bien derrière, tu as kuna soki ba osam sande. Ni bois bien? Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, merci à vous qui nous suivez, merci beaucoup à tous nos amis. Là, je pense à la famille, à ma Fifi Lutumba depuis la Suisse. Je pense à vous, vous qui nous soutenez, vous qui suivez l'émission Télé Surprise, vous qui suivez Kilongo TV. Merci à tous nos amis. Là, je vois donc famille Mwakassa. Je pense à Zéphirin Mwakassa, à Fifi Lutumba, à Nathan Mwakassa, Blessing Mwakassa, Neftali Mwakassa. Merci à vous. Merci pour le soutien. Pasteur Kossi. C'est quoi? C'est quoi? La cuisine. Ici, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Ah, bah, ça, la blouse va bébé. Poto va bébé, nini. Il y a un moyen de expliquer. T'as moyen de expliquer. Et ici, c'est quoi? Bureau. Bureau. Wow. Ça va? Ça va? Ici, c'est quoi? Et chambre. Et chambre. Après, ça, ben, infirmier. C'est moi, on a soin. Il y a un kuna. Il y a un de expliquer. Chambre, c'est pour l'éclairer. Ok. Yo, comme vous avez guidé, biso. Bébé. Ici, là, c'est les chambres, les I. De qui? Les I. De I. De la chambre à bébé. Après, ça, la chambre à bébé. Et. Les babassi. Ah? Chambre babassi. Chambre de banabasi pour les filles. Yoka, ma petite, ne va se là. C'est la toilette. Hey, attendez. Ici, c'est les toilettes. Là-bas, c'est la toilette. Vous avez guide Lélo? C'est pour bas en bas. C'est pour les garçons, hein? Oui. Ok, c'est Ici, ça, c'est les pots et les... L'autre toilette pour les bébés. Où est-ce qu'on lave les habits? Là-bas. C'est comme ça, non? Ici. Là-bas, ça, c'est Kajadi. Là-bas, c'est quoi? Kajadi. Ah. Ok, moi, on a expliqué. Merci vraiment de soutenir. En fait, ce qui est beaucoup de bien des Zali. Ah, on est placé au Loubet qui va s'en aller à machine. Maman, Fifi, ça m'a pas moulé. Yoga, maman, c'est là déjà. Maman, au lobby, nini. Machine, il y a un néo. Il y a un bien de néo. Et ça, il y a un néo tout le temps. Donc, les gens qui ont dit que ma bosse. Kasi tant de soleil, pour ça, nous pouvons maman. Tant de soleil, on est aimé, nous voulons pas. C'est un zamba sungi to ya. Na ba bon de. Oloba ki bongo papa. Ete so image ezali na temps olaxia biso ngo. Doto ya. Na se retrouva na balabala. C'est pona kozanga babote. Ne banderia pasi nanga o. Bakenda bakufa na
ndako tosukola lisusu te po tokoma owela bana na biso baza awa bosunga biso vraiment. Maman toye na quelques savons et puis bon mbele ya machine atanga na oloba bandeko ya motema malamu oyo boolanda video oyo soki boya na possibilité osala geste d'amour kosunga bamama ne fiske ata na machine moko po naomona awa 4 machines mais moko kaka moto esalaka soki possibilité ezali ne fiske ata machine moko esunga po balongwa nanu na charge maboko ezokata na maboko moyen te tala quantité ya bilamba awa sokola nyonso na maboko mutu pasi natangi futa aza bilamba misatu ka po anika yango akokaka te bongo sikoyo ngulupa bilamba oyo mais mon frère venez vous pouvez aussi faire cette demande. Je pense qu'il y a les gens de bonne foi qui peuvent vous soutenir. Nous allons attendre en français pour ce que je vous ai dit devant là, vous-même vous voyez la façon dont ma maman va réclamer. La façon dont ma maman va réclamer. Na évité caméra ceux qui à cause de blamba na bozomona. Tous en a blamba tellement ébélé, bana baza tellement ébélé mais il fait qu'il t'en expliquer bien. Tous en a besoin de machine, tous en a besoin de savon. Pour na maman ba kokape ko sa musala malamu bana oyo baza ba abandonné baza bana na bango biologique te vous comprenez baza bana biologique te mais bazo mais qu'un ko aider bana donc moni bazo nyoka makasi à part ça pas ba travail ba travailler baza pina ba famille na bango faut ba kokape ko travailler na bandako donc c'est un peu ça tout bassin oui bassin oui panzani donc il faut ba bassin il faut ba machine il faut na bilamba pe lisusu bakisama lisusu po bana baza ebele ya ebele te bata bonne volonté basali baomona bavideo batala ndenge nini bana bazovivre batala ndenge nini babesoin oyo bana baza nango mposa bameke mpe la pédiatrie a besoin de tout la pédiatrie a vraiment besoin de tout même l'affection on a des enfants bino bomoni nde batango bokoti wana on a des enfants dont akosala jeune mobimba mutu monta memi mpona nini manque ya bato ba personnel baza muke mais bana baza ebele on n'a pas seulement besoin ya ba oui to sengi machine mais présence pe bato affection joie maintenant là c'est toujours passer ba moment ya bien ya ba noël ya ba fête bana baza pour ça bato mo assez qui ça est mutu amema ouais c'est un peu ça mon frère toujours visiter je pense que awa to visitaka mais non to kota te to na bianderie ba sur la blamba bana awa namoni 4 machines nyonso ekufa moko kaka ezosala moko yango oyo po esi esokola bilamba ti bilamba nyonso ezalaka awa seke yango mpe ekufa kala te na yango nasengi nga rabi mavinga asengi aide soki motamute ya malamu azali loka fiston basende loka mama bili nzemba Fabrice Ntseka le boss américain Fabrice Ntseka le boss américain pasteur de la foi maman Odette de la foi maman Élisée maman bosunga to somba bénéfice kata 2 machines pour na orphelinat wa Kimbondo et ko sunga bandeko o so bo pesi quelque chose que to so machine to ko filmer to la expender to ko tika yango po bo mona ki machine ekomaki pe ezo sunga bana awa e ko za malamu mingi to zena bianderie to zo kenda to ko ba reportage na biso taki awa to ko tay na bianderie ya Neo Neo o ya église te néonatologie bébé vous avez attends ba si machine ezao ça te moko comme des os moko ka esalaka tilelo ka yango wana donc ça qui mange ba ndeko basimba maki ba msu babaki ba osa sine mendeko moko atinde machine to yenango to tika na tosepeli vraiment nzambe oyo alola oyo atouché motema na ye apambola ye penza ya mingi de génération en génération parce que dans Gonga auto zane sengo makasi nzambe apambola eloko ya nazo senga kaka nzambe apambola nanu ye eza pe bandeko msusu babaki oyo gade faux poussa boy eza pe bandeko msusu babaki ba se manifester misu ba ba contre temps mais nzambe sunga bango so ba se manifester to ya obini po bandeko ba sunga ba orphelin ou ba sali geste ya apesa ye mikolo ebele nzambe apambola ye na misala na ye na vie na ye azala kokauka te azangaka te po aya kosunga biso na bana na biso to bokola. Merci beaucoup. Tu vois tu as kati? Maman Galia Zé. Maman Galia Zé wa. Toi so na bianderie ya Neo. Eza ya bana ndi basola do bazana ba bianderie belé o eza so ya bana. Maman Gali boni. Na busa uta Maman Gali bonne année Ça va bien? Ouais. Maman Gali. Oui, papa. Tu as une machine, j'ai quoi ça? Oh, combien de kilos? Oh, ils ont 7 kilos.
On a 6 kilos. Ah, ils ont 8 bar 6. Nous avons 6 kilos. Vraiment, ils ont été nango. De comment on va même thème en Suisse. Nous avons pas mbolaye. À ça, les gestes. Habiter toi, gotika machine wana. Moi, les loba. Merci Nzamba. Merci Nzamba Pambolaye. Amonaye, abaksele belé, apambola libota na ye, famille na ye, ndenga cancel biso na ba machine. To nyoko ami pona onika na maboko to yaka na machine moko. Lokwa ya baksele biso wana. Merci Nzamba mona ye. Ni baba sana moni eza nango. Baba sepe pasuki. Abaksele soki pe mona ni mbala sima baksele biso baba sen. Merci Maman Gali. Pasteur Kosi, tant moni ba maman ba sepe aboy. Mais t'as besoin d'être même ba bébé té. C'est la joie, premièrement, ça est 5 ans. Et d'aider, je crois, nous avons eu makambo nous film oyo, azo mon appel source provenance il y a machine, il y a zozanga to pambola couple oyo. Après il est là machine mo comme tu es ça là oyo. Ba msusu eza en panne. Ya mwana to moni et tala 5 ans. Moni bana ba otika biso te hein. Donc toujours bana ba osepela parce que et tant on a apporté joie pas à orphelin peu veuve. Tu as apporté joie pas des minutes au muto à zangi et tant mutana sepeli nzamba ça quelque chose en retour. Donc naïb ça rabatu. Nyoso basala malamu. Attention muta salinga malamu naïb ça kaye. Lokola mutu na koyeko bosala. Mais livre des souvenirs moko nzamba za nango. Bola moi batu to yoko tikela. Donc c'est ça. Salut bien, salut Sengo. Tata Boni. Bien. C'est la première fois. Ah, ça m'a bien. Bon, on va continuer à vous saluer. Zamba Pambola. Voilà, tous les bien derrière Néo. Ah, ils ont lavage à place sur la blamba ban. Oh, nous sommes venus à Bilamba. Ban a basé belé, basé près de 650 enfants. Ban a bébé, basé. 180. Donc, il faut que vous la bilamba, il y a 180. Chaque jour, il y a bébé. Moi, je suis un bilamba, il faut que au moins 4 machines, il y a kilo, il y a bien. Et mais mon ami, tous en choisi. Voilà. Moi, je vous dis merci. Je pense que dans ce reportage, on n'ira pas visiter l'orphelin parce que tu visites au Monaco. Les 30, je crois, sur la sanité. Tu me mets là, on va biloga va fête. Gloire à Dieu, les là qui va une machine, les machines, moi, mon ami. Mon suspect de Gobalaka qui, je pense que ceux qui est Togo, maman n'a ok. Ce machine année Togo Gotika. Merci na bande gognon sur vacances orphelin. Merci et pas à Fiston Bassin de FB International. Merci Gauthier Kele. Merci Pasteur de la foi, Jean-Paul Mat, l'homme de la foi, maman d'être de la foi. Merci et pas à famille Mwaka Sam de Mana Suisse. Merci et pas Nabino. Merci na bande gognon. Ah, notre ami qui nous a guidé, viens. Comment on t'appelle? Mike. Tu t'appelles Mike? Ndé au moni biso boye sali on denyo sepeli. Obini point bat bote là. Tu dis quoi? L'étoile. Vous comprenez année moi mke. Vraiment ça c'est mon macasse, je pense que très prochainement tu osons assurer pour nous mes bons blum. Merci na batnyo so ba soutenir biso, merci na Fiston Bastende, Arsène Modabi, maman Miline Zemba, na Bossanyote merci ko, maman Fifi Luzolo, na Suisse, na Bossanyote, Didier Masuki Mbala Mande Fapembe, merci, et pas Nathan Kifuta, Congo, Demba Simani, merci. Wale, 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 oh my, ezalaki te posa motema nanga. Ezalaki te pena makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya bapoti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema
ses idées, FB International Agence à ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.